esengo esalanga mingi alende wa kozala la rétrospective ya lelo la cadre toujours ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité oyo memela bino basango ya solo solo Kinshasa Brazzaville ba diaspora partout na mokili mbote esika bozali. Tofongo la rétro na biso pour ko sabino que 2000 jeunes basarola qui massivement pour bakota kata armée na ville ya Mbujimai et le kala ki ndenge nini. Près de 2000 jeunes recrues na ville ya Mbujimai na province ya Kasai Oriental balongwe mokolo ya lelo lundi 21 novembre ville ya Mbujimai pona koya na ville province ya Kinshasa kozwa formation. Lieutenant-colonel François Chungul oyo azali chargé ya recrutement ya 21e région militaire ba jeune homme pe femme oyo ba répondre favorablement na appel oyo ezalaki lancé na chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo oyo a invitaki ba jeune alobaki ba jeune ba s'enrôler na armée pour na kosunga RD Congo na ko faire face na ba défis sécuritaires oyo ezali notamment guerre na partie orientale na yango. Depuis mokolo ya samedi soir nde ba jeune recrue ya Mbujimai bazalaki regroupé na camp militaire Nsele pona bakende formation mokolo ya dimanche bango batambolaki na ville ya Mbujimai na koyemba pe kobina pe kobengisa ba jeune mususu basarole na armée kasi pona lieutenant-colonel François Chungul ye atalisaki objectif ya recrutement oyo ezali pona ko atteindre 4000 nouvelles recrues na armée ya FARDC. Peye apesaki bango ba conseil, encourageaki bango pe apesaki bango ba bonne chance, alobaki na bango bayi bate basala mobulu te pe basala makambo ya mabete oyo ekoki komema bango na liwa. Tokosenga na gouvernement congolais boyeba na ko soutenir ba jeune volontaire oyo bazanga ya kolia te ya komela te pour que basala musala na bango na lolenge sengeli biso awa tobeti kaka mbonda. Augustin Mungimi ozaki secrétaire général adjoint intérim kuna na affaires coutumières asaki parcours moko excellent bolanda portrait autosalili. Nous voulons tous ça la référence, c'est-à-dire tout ça la monographie la entité coutumière na biso tout ça la codification la règle na bango moko toke na famille ba ebisi biso pa na biso ko koma mukonzi ezalaka bo to zua moto tsango na mukala to codifier na ba famille pona ba problème ezala isusu toyebi ke mikolo oyo euti kolekana gouvernement a uti ko publier ba secrétaire généraux pona kosala misala na bisika ya ndenge na ndenge na avantage ya mboka kaka ndenge ezalaka na ba secrétaire généraux oyo gouvernement a uti kotia awa to kolobela mingi na likambo oyo etali affaire coutumier parce que kuna ezalaki na mwana mboka Augustin Mungimi oyo azalaki lokola intérimaire na secrétariat général ya les affaires coutumières. Mwana mboka Augustin Mungimi asalaki intérim pendant 4 ans pe musala ekendaka kitoko parce que azali spécialiste ya musala na ye akumbaka musala na esprit kaka koza soda du peuple asalaka makambo ya ndenge na ndenge oyo ebanaka azalaki intérimaire. Pourquoi? Toko expliquer bino ke tango Augustin Mungimi akomaka directeur atinamaka directement po akende kosala intérim kuna pe na ngonga wana ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange ba test esalamaka po koluka ba secrétaire généraux mais ye a participaka te po banomaka ye directeur akende kosala intérim kuna na affaire coutumière yango assistaka te lelo oyo ba secrétaire généraux oyo toza komona ezali ya solo bakoti c'est parce que mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo a respecté kaka ba instruction ya mboka ndenge etambwisamaka mais esengeli boyeba ke Augustin Mungimi tankwei asala makambo ya kitoko ya ndenge na ndenge akutaka domaine wana ezalaka na ba trouble ya ndenge na ndenge surtout ba dédoublement ba chef coutumier pe kowelaka ba konzi na ba famille oyo mutu azali na ni droit ni qualité okomona moto oyo abotami na famille ba papa mais bazali ba matrilinéaire ye awolisika koza bokonzi na moto bakasi na ye kasi mwana mboka Augustin Mungimi tango akomi na intérim wana alobaki alograbe soto mabe wana ekweya na mai. Il faut qu'on note que ye pendant 4 ans na ye boyeba ke asalaki makambo ya ndenge na ndenge ya kitoko lokola ablokaki ba arrêté fantaisie ya ndenge na ndenge oyo bale ko apporter ata valeur moko te la kati ya domaine ya secrétariat général aux affaires coutumières pe misa tukaka nde ezalaki prise en considération kaka na intérim na ye
abongisaka likama baprime ya basalaire ya baoyo basalaka esika wana parce ke kutu ezalaka nango te. Asalaka mpe lisusu plan d'action ya kitoko oyo ezalaki priorité pour la affaire coutumier. Et Sengeli Boye Balisuke, bandaki déjà projet de codification, il y a des règles de succession au pouvoir coutumier, puis là, authentification, arbre généalogique, parce que arbre généalogique, il y a un impact sur l'idéologie. Vous voyez que Moutou One et Sengeli a le pouvoir, ce qui m'ont assis à Koufi. Donc, c'est référent toujours à l'arbre généalogique. Oyo, famille Minikutu, boss, la pour le Lukakokera, le doublement, chef coutumier. Nami Kolokaka, Oya 4 à Salakiwana, Boye Bake. Bakangaka pe batu ya ebele ya ndenge na ndenge ya lokuta oyo babale koluka koma bokonzi parce que bazaki na bani droit ni qualité mwana mboka Augustin Mungimi étant professionnel pe spécialiste en matière wana atambola kala ba investigation pe lokoyeba ke mutu oyo asengeli azala pouvoir coutumier na nyonso oyo asalaki boyeba ke livre ya kitoko ezali kobima bientôt là parce que comme il est presque à la fin livre wana et pour permettre Congo abana ko se référer comment est-ce que otambwisama na makambo o etali ba problème ya coutume po tozalaka mingi na ba oralité mais ye amemi codification et ko permettre la kata livre wana soki famille cheval bazala problème ko se référer mbala moko kuna bakoyeba kelengonga oyo e utaka boye ezokende boye esengeli intende aza pouvoir ezalaka boye bona mboka Augustin Mungimi osalaka musala na kitoko Congo eza toujours na besoin na yo pa bato ozala bon moi esengeli toujours kobimisa mayele po Congo ekende liboso tokosenga nini na secrétaire général oyo siko akona affaire coutumier azala pembeni na mwana mboka Augustin Mungimi parce que azali source ya ba inspiration ya mayele ya ndenge na ndenge pour ko kamba toujours domaine oyo ekende liboso pe na ministre oyo azali ya intérieur sangana na mwana mboka Augustin Mungimi po ba pio ya bosto pende bona Congo est cause un problème, c'est qu'on protège bango po bazali ba monument vivant. Biso awa to betele bravo pe monda et betami. Concluons la codification des règles coutumières de succession au pouvoir et d'établissement d'arbres généalogiques. Ainsi fait à Niaroube au jour, mois et an que décis. Partie signataire. Ouais, je me nomme Augustin Mungimi. Je suis secrétaire général aux affaires coutumières. Ah oui, contexte de l'Ituri, mais en général pour l'ensemble de la RDC, nous voulons arriver à codifier les règles de succession au pouvoir qui nous posent tant de problèmes dans la gestion des affaires coutumières. On a constaté avec cette oralité, ça et là, il y a la falsification des arbres généalogiques, mais aussi et surtout, il y a le non-respect des règles de succession au pouvoir coutumier. Na cadre ya ko recadrer DG Mampema Bruno na ba consort na bango mbofa kinzola meso azali mona chef coutumier et mon marque l'équipe ya Kipoko 1 a beta ki c'était parce que c'est bon vraiment nzela. Je vais essayer juste éclairer encore davantage par rapport à l'allégation. Il y a un certain monsieur Bruno Mbamundele, Ouazali, petit frère, il y a DG Mbamundele, l'État local le par rapport il y a l'infraction Ouazaki, au Bazolukela, disons. Et il s'est permis, il y a le Kanabande pour dire, j'appelle ça dit n'importe quoi. D'abord, ce qui concerne les noms des coordonnateurs. Être un cordon, d'ailleurs c'est un mot français, c'est pour dire que même dans le lobby, na coutume cordon zanakate, ngamatele, pas bien ngamatele, biso cordon zanakate. D'ailleurs, il faut que ngamatele rôle les alaganines. Beaucoup plus ngamatele rôle naie, et ça y est beaucoup plus chargé, il y a organisation, il y a chefferie. Donc, c'est comme si Mouto Azo Sala beaucoup plus que jouer du côté administratif. Ozomona même Oyibi Atata Naimba Mundele. Oyo Azaraki chef coutumier, Oyo Bango Balobaki Azaka chef coutumier. Or, Okomona nulle part les chefs coutumiers Mbamundela existent au village Kimpoko 1. Mais Okomona Kimuyibi Mbamundele, Oyo Atikeli Bana Eba Breno, Bango Nyoswana. Par un moment, il signait aussi, il se disait chef coutumier adjoint. Or, chef coutumier adjoint n'existe pas. Il y a des chefs coutumiers et Ngamatele. Vous voyez, Ngamatele, il n'est pas un chef coutumier. Il y a un lobby que
ngai coordonnateur eli koloba nini naza beaucoup plus chargé administration ozolanda donc toyakokuta désordre moko oyo ezalaki bien organisé awa ezenvi Bruno Mbamundele amibengaka aza chef coutumier DG amibengaka aza chef coutumier Simon amibengaka aza chef coutumier même certaines bana ya DG bamibengaka aza chef coutumier pe bate kaka mabele ti même lelo ezala ba msusu baza ko antidate même badate ezala ba msusu soka teki a commis ayant droit. Oh, mais qui vous dit que parce qu'on est ayant droit automatiquement on devient chef coutumier qui escroquerie na bango wana alors tant que chef marque yé ndalobi non il faut na cha ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord que tu aies azala comme coordonnateur. C'est pour dire que nous sommes coordonner autour ya mutuwana. Ngai chef na fani nazo aka rapport. Detina oya chaki ngai. Ozomona naza comme coordonnateur. Alors mon coordonnateur est ça passe parce que tant que Bruno kendaka classe ta tangate. Moni a évité qui signifie coordonnateur. Vous comprenez? Yanga to ba ke coordonnateur na nini na coutume za la raté. Personne ba sous que mboka ngoza tata na eto za mama na. Oh, ngana lo ba toujours, je pense que même na be mission na landaka, na lo ba toujours on a l'exara, je vous l'ai dit, na lo ba toujours mbo Frank Nzola Meso aza moto ya kimpoko te. Aza moto ya kingakati. Mais lokola papa na ngai ndaza chef coutumier na village kimpoko. Hein? Mais yo mona na mteke papa ça l'entreprise a pesi moi na gérer ache peut-être moi na DG directeur général ezalaka et vu aussi de l'âge qui a mon père donc je ne pouvais pas kotika ba désordre oyo bango bazalaka na yango na époque wana ba désordre wana et continuer donc c'est pour cela les chefs marquent parce qu'il est aussi instruit à tanga classe a yebi mokokoma a yebi koloba donc c'est pour dire que après ça kingai responsabilité wana ya ko diriger entité oya kimpoko ozolanda mais tout ce qui est comme des décisions c'est le même qui prend donc au monde ngai na tekela ka mutu mabele te chef nda tekela mabele chef nda signaka ozomona mais chef pas tekela mabele te chef a céda ka mabele pour ndenge to baka na loi bakashika balobaka sol et sous-sol appartient à l'état mais des coutumiers bazalaka na droit de jouissance par rapport ya mabele o ba ngba geraka parce qu'ils ont de garder des terres pouvoir wana l'état ayebi yango na mort d'homme wana monsieur Bruno azolo baka ke baboma mutu na biso ba marka boma mutu na biso mais nga je pense que na ko traduit monsieur Bruno na justice pour aya ko laksa ba preuve que exactement monsieur Emboli qui bi marque nde aboma nende ko na bango Mbamundele mais pour na ko éclairer opinion mais pendant que bande ko bakende ko bongisa et si ka chef marque alinga ko ya ko fan d'ailleurs à ce moment là chef marque azaki na maison communale Yansele monsieur Bruno Mbamundele wa lekaki na télévision yena famille na nyos y compris monsieur DG Mampeme les fausseurs les faux chefs coutumiers qui continuent à escroquer bat bambongo na bango y compris même bango Bruno na ces groupes de mafieux là batindi batu baya ko bundisa batu na kata lopango na bango esika banda ko bongisa place chef Emboli ki bi marque alinga ko ya ko fan ba koti même ti na kata lopango yende ko na bangwana o baloba ya kufa wana azui machette à Kati Papa Leki na moto. Il y a même des photos. Papa Leki a quoi il a perdre de connaissance. Mais tu peux imaginer muta quoi il a perdre de connaissance. Ma kila ezo bimana mutu. Mais bazo beta e banzete. Ba yaki pour un objectif nini. Pour un objectif yako bomaye. Ozolanda. Lokola nzambe na bakoko. Batika kabana bangote. Bazalaka toujours tout na biso. Mwana oyo azalaki. Il s'appelait encore Dieu le petit là. Atali babi papa kufi par hasard kaka atali amoni Congo zaki mopandine ali abambi Congo na foule ya bato mais Congo eke textuellement kaka ko beta oyo abeta ki papa na ye machette ndeti na oyo balobaka ke mutakufi o baboma mundu
tanga beti Congo a bambi Congo nga bamba ki zaki na moi distance a bambi ko bamba na fula bat ba yake belé mais ke zuka ka ndeko oyo abetaka papa na bango machette. C'est pour dire que ndeko wana pa koyaki o pa koyi bisoko bazo benga bisoko benga même le chef Marc ba benga que il était à la commune de Nancel maison communale. Le temps que bat bazoya ba ya ko ramasser pour bisonner personnellement disons bisonner pena ke to ko ba ke mutu na biso to kuta zaki presque bembe ya bango kuto même Congo zaki me bana ko tambola akendaki ti akendaki na hôpital bisonner to ko za mutu na biso ma ba ke na hôpital bango ba comme na hôpital mutu na bango ay ko kufa. Il a parlé les problèmes liés na makambo ya mabele babito spoli mabele à domaine présidentiel. Mais c'est Bruno soki a yebité il faut akanga monoko atika ko leka na tela le babilobal parce que makambo azolo bawana ekope ko bomisa ye domaine présidentiel na bi moko teza spoli au moins même pouvoir présidentiel a reconnaître rapé pouvoir coutumier bayebi que il existe les coutumes bayebi ezali tangu oyo monsieur Brina zolo bake bateki mabele à l'état mena koloba na yo biso awa avant to banda ko installer a to fanda awa to sa commission moko yaka boyebi ya ko délimiter domaine présidentiel na village Kimpoko 1 même Benzale faisait partie aussi na kata commission wana commission mixte ba créaka na bata affaires foncières na bata présidence. Bruno il n'a pas les rapports n'habite soka yebito yebité mais je sais que consciemment il sait mais sauf que il passe à la télé pour nuire l'autorité établie pour nuire à ma personne. Zolanda awa nous avons un arrêté de désaffectation. C'est pour dire que place autofandi et dépendant sur le domaine public et à l'État. C'est pour dire que le chef Marc a un arrêté, a été publié même au journal officiel. C'est quelque chose qui était passé dans une voie légale. Il a parlé encore à ce qui concerne la spoliation et la cimetière. Que chef Mbolikibi Marc a zoté kaba cimetière. Nakoloba na yo soki okei na village ou carrément na quartier Nganda Musolo. Là où on a enterré même tous les chefs coutumiers passés de Kimpoko. Mais ce qui est qu'on non, mais aussi pour nous rappeler le komoko. Tant Brignazol bake ou tabako qu'on a biso. Mais abo sanate ke bako qu'on a bango bazala esclave parce que bango origine na bango eza mikonga place ba uta. Ndeti bango ba Brino so bazana posa bokondi. Il faut na ngwata basoki ngwata ba. Isika mama na bangwa uta kunande badroit na bango za le plus légitime au tout y a pouvoir ya Kimpoko ça fait plus débat parce que Mbolikibi Marc c'est un chef investi à la coutume il a été désigné par des membres familiales et au moins l'État congolais les reconnaît officiellement étant que chef parce que au moins même dans l'activité que ce soit l'activité nyo c'est ça la marque on reçoit c'est lui qu'on invite. Mais monsieur Mampé, mais aujourd'hui, d'ailleurs c'est un récalcitrant parce que la justice est à colocailler. Il est condamné en 5 ans de prison et que justice est à beaucoup surveillé. Et à qui les lots même y est. Pourquoi il passe à la télé loba? Pour nani na mona, est-ce que monsieur Mampé mako fanda koto bat baza ebele ba fanda loba? Non. A fanda ki a fanda même nengi to mona chef Marc ki a fanda non. Ozomona monsieur Mampé mais a yebi même bango monsieur Bruno ba yebi que ce sont les escrocs au bazo salaka ki mo yibi au bazo le kana télé peut-être pour na ko tromper vigilance ya population ou opinion mais consciemment ba yebi que bazana pouvoir te au bazo sala ezaki moyibi botala monsieur Bruno Mbamundele na bandi ko tangela no bakombo na bango DG Mampeme Mando parce que ndeko na bango mampu ya uti ko kufa Mando o Thérèse o Ngavu o nani Ngomi d'ailleurs soko tu même Ngomi akoma ko imiter signature ya papa na ye azolo bake eza papa na ye ozolanda alors na sengi que
bandeko nyonso bazwi occasion ya kotala oyo basombaka mabele pa peut-être ya bato wana baluka koya kokutana na chef oyo aza légalement investi baluka koma kosala pour que régulariser ba situation na bango et pour na ba o peut-être bazana posa les victimes ezozala bandeko wana c'est tout à fait normal parce que bande wana ezana réseau moko bazana yango y compris même na niveau ya commune bazana ba réseau wana y compris même na niveau ya cadastre bazana ba réseau wana et ça peut-être batu musu ya cadastre batu musu ya commune nde ba yela bango ba kilia non ozomona bande de mafieux wana bato nyonso bazana posa koyana Kimpoko ezana mokonzi nango Emboliki Bimark. Je dis Emboliki Bimark. Bruno aza chef coutumier te aza pe eyandroite DG Mampe Mengamubu aza chef coutumier te c'est un escroc oyo l'état zoloka Bruno c'est un escroc oyo bazoloka bango nyonso wana clique ya bana wana boyebi. C'est les bandes des escrocs. Somme na accident et salama qui n'a commis dans la façon impossible parce que ça qui suite il y a excès de vitesse. Et le cas qui n'est Benjamin Kilunga. Likambo ya excès de vitesse automesala koloba tangi surtout dozaka ko continuer koloba parce que excès de vitesse ça contrôle ezali comme makama ya ndenge na ndenge botala lokola jeep oya couleur à bleu et uta ki ba côté centre ville ezoke de côté ensele mais la vitesse qui selle la moko ya blaguité ezala ki mokola samedi na butu na se amvuleza kobeta ko sutu ko kaka boy ay komi coach sana se ya mutu kamnene o man ezali ya kokufa e bala ko kenengola ba voyage na bazela ba bandu lupe to bazela ba kwango population nzinga bayoka ki passe pe mawape baye ko tonda ba ko tala bo chauffeur chaos technique a couffé sur place parce que accident yango ezaki ndenge moka ma be makasi kade bozo na ba image oyoyo biso magazine monde ekolo tango to kobaki na ba tongo parce que ba yebi kezali to ipelu sur ba kozi ya mboka ba benga ki biso ba 1h du matin mais to na tongo sek to kuta boye déjà ba to ba tonda mi pe ndeko asi azokisaki molimo et pas ya nkolo nzambe kade bozo na ba image oyoyo la police pe zinga le kola bazaka la mission pour protéger les biens et les personnes bazaki pembeni bazaki balobatel boso ya caméra la biso bon tout ça on a scellé na quartier domaine avec péage parce péage est seka amieux ala ki kufaki na balabala monene car na tango ye amoni kanka liboso na c'est de mbangu asimbi fois plus que mandat ko kota na sia nini ya mutuka tambule zobeta parce que biso la police ezali ko battre la population et to moni mo mutuka kotika pidi bezate de to kadera mutuka na moye wana tout c'est là bato qui les doit passer au sala constant sur le terrain après pour vérifier corps et na mort to rolo ba pona ba chauffeur na nzela en tout cas papa mais là to kumba pona eloko moko awa na moni vraiment mwana mutango mususu au vitesse oyo okoma boye ya pasi makasi 10 mètres fait camarade 10 mètres de vitesse na mabe 10 mètres banda kuno ko kwa kataka mino mopandite donc si na se amutuka bala kuba kwa na maîtrise awa to ko belela na ba chauffeur tango yebi ke ozala kwisi to oyebi ke to sentir mal à l'aise balamu hôtel misa mutuka no lesika moko ozela titango koma calme o continuer voyage na yo soki pe monique nzela voulait ko beta sekeli ko tambolaka na ba vitesse moko ezali suffisant de manière que et permettre yo okoma na destination na ndenge sécurité lokande ko mobale azangi sibo moyene kaka boy abungisi yango likolo ba vitesse pe bozo komona ameka kanga fois kasi fois et simbakité ya boy esali passe awa to betika bonda maman mami aza toujours continuer kolela to ebite so bozuka kolela na to pas bosunga maman mami parce que elle est trop o mesana ko bebisa mbongo na kokaba mingi na baba tope moto motema malamu o mesana ko pesa mbongo na ba dim na ba église tope pona ko sunga ko salisa bato na ba hôpitaux partout tala elanga malamu ya kolona oyo nzambe azoko kanisa pona ko pesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami o bozali komona azali mama azali ko vivre la vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okolobate kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali sous diabétique pasi ekanga mama opem esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami
na bengi bino po naza na pasi naza na mwana oyo abotama na Belgique aza mwana ndeko nanga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwana ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwana nazomema ye na kine nde akomaki kovanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe nape masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto aosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesinga mwa geto oyo tovandaka na mwana oyo nazosufrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunganga nzambe epa kopambola bino tosengaka lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana na moi image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda deya balongwa me batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ete bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama ote mama Olive azonyokama makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ete badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to pe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elanga ya kolona yango oyo biblia to pe courant elobi yeba kosunga moto na tango ya pasi penza be akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi pe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye souci rubrique o bakinois pe ba diaspora bakoma kozela kolela na motema moko pona nini boye mwana mboka Alain Luzaya de proposer biso na moko alelo nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko pona nini bana basi bakoma kolata mabe nzoto libanda makambo nyonso libanda pona nini eloko wana ekoma kobebisa bana bazomona ke soki basali bisalasala wana ke lere mosusu yango bakozwila ye ke soki nalati kitoko te bakosala boye te mpona nini na bato baotonga bilamba wana babimisaki ya kotongela bana babiloko ezanga kolata ntina kala batonga yango te me lelo bato bakoma bakotongela bana bilamba mabe mama bote papa nga kombo na ngai Alain Luzaya do rubrique na bino pona nini boyela teli ya ba jeune fille bana boti eza sumala mote pona nini papa kosala biloko oyo bazosalela bana basi tozomona bana basi bazotongela bango bilamba soki alati nzoto nyonso libanda azotambola mutakala na ngai pona nini bazosala eloko wana bakoki kochange bana bilamba te mpona nini na age na biso tolataka yango te wi nga komonaka Alain Luzaya do rubrique na bino mpona nini boye elateli ya jeune fille eza suki kitoko te na Kinshasa bon mpona nini boye ekomi boye pasi mpona mboka mpona nini pasi eleki mingi bapara basalaka te bo bamama bazosufrir bo bana bakomi mutu likolo
puise moya bazwa ezali te yazo bana bakomi kutelangana pamba bakomi elateli ya mabe poloka mwa sanfra ba misunga nde yango nde komona mboyo komi nde komi pasi pona elateli ya bana bebi na mboka tozomona elateli ya bana komi mabe pona nini liboso mibeko eza na bino bakonza mboka bozo autoriser bendie ba chino bateka biloko na ba magasin po biloko so bango bazoteka yango te bana bakozana elateli ya mabe te bana so bazana elateli ya mabe bino bozo autoriser po bozo kanga bango te série ya Mobutu tozala ta ba jipi long na ba robe long mais lelo ba biloko na ezalaka susu te mwana azala respect pa ba boti te pona nini biloko na autoriser mwana kolata ndenge nini misusu na ndako teni puta likolo lelo ko bima libanda akeko bimisa ba robe na mikuse nazo yeba te bato nyonso toko voter bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko ye kutu boye baye depuis kala koko tiri j'ai étudié mba abeti sur lisolo musu ya sika ya caricature oyo elekalaki ndenge nini likambo ya badésordre ba M23 oyo bazali soutenu par les Rwandais epesi deja bakongolais kanda na ndenge moko ya liboma kutu bakongolais bakomi kodeside ke bango moko bakende inde kokota ti na Rwanda mpo balobi mboka lokola Rwanda ezali 27e province ya République démocratique du Congo koma bakoki kokoma ti na niveau ya kosakana na biso et surtout ke bazali soutenu par la communauté internationale yango mpe honorable lokola mesala na ye kolobela makambo mboka na ye mpo abaya na ye deja postila ya tro azwaka na ye te atikala na ye kaka na politique ya quartier bona na lisoni ni abeti na moko alelo ndenge population baza kotomboka trop c'est trop l'état apesa biso mandoki to panza mandoki totelemi lelo tokodefendre ekolo na biso eza kaka même stratégie ya Kagame toyebi yango honorable pe na kwa na ye boyoka bino moko ndenge alobi parce que amoni ke population batomboki bakomi kosenga mandoki balobi ke bango moko badefendre ekolo na bango mpo bayebi ke ezali kaka ba même stratégie ya Paul Kagame me boyoka honorable pe na ngambu na ye tolobi même stratégie à Afdel mais lelo va donner changer le peuple est derrière il faut sauver la nation bino moko boyoki ndenge honorable alobi yengi koloba nini ke na tango Afdel azwaka bokozela mboka oyo ezalaki parce que peuple apesaka mwana mboka Laurent Désiré Kabila nzela akota me na tour oyo peuple ye moko aza pesa sima ya mwana mboka Félix Tshisekedi pe ya ba institution ya mboka donc rébellion na mboka oyo ekosimba te pe ekokota te ye oyo yebi ke ozalaka sima kati mpo kobeta système ke lokolo moko libanda lokomona kati keba mokonzi ya mboka asasimeli bino mpo alobi ke so basimeli bino bokozwa basanction moko sévère oyo etali mibeko ya mboka parce que esengeli biso tu tozala moral moko mpo tosauve Congo na biso et surtout tosoutenir force armée congolaise na ndenge moko ya bien awa tobetisika tokomi na suka ya magazine ya biso monda ekolo la cadre ya rétrospective ya semaine na fongoli baporte ya balégonie surtout oyo baza na besoin vraiment ya kolekisa basport na bango bapublicité na bango boya ebele en plus ya bosabone massivement na chaîne YouTube ya biso monda ekolo officiel parce que ezali seul moyen oyo ya kosoutenir merci na Gino Las, merci na Benjamin Kilunga, merci na maman Eugénie Moukeli pour la reconnaissance surtout au Bobessa la Biso. Bon continuez toujours à encourager pour Boussa au Ekeli Malam. On a bien la prochaine Masoki, Mana Yesu à comité.